Bonjour, bonjour. Lelo na esengo mingi ya kopartager na bino lisolo moko. Lisolo ango ezali ndenge nini tokoki kolata perruque na biso. Oh, pona kolata perruque na biso esengaka biso mwa mayele mwa ebele. Mayele ya liboso ezali peut-être okozala na suki katana lokwa ngai, ou bien okozala na suki milai, ou bien okozala na suki bakanga. Alors, esengeli na biso tosala exactement nini? Esengeli na biso tozala na ba bonnet. Bonnet oyo ekopermettre yo soki suki na yo eza ya kokanga, ou bien eza ya kokatana, ou bien eza ya milai, eza polele koki obenda nwani, soki olati bonnet oyo ekopermettre suki evanda na se, donc ekita na kati, comme ça perruque na yo ekolatama bien. Alors, à part ça, momonaka ya moko mutu ezopesa solo parce que azo transpirer. Or soko lati perruque ya lokola tissage te, perruque na biso lokola tolongolaka. Esengeli na biso tolataka nanu bonnet oyo. Bonnet oyo eza deux couleurs, ekozala ya chocolat comme ekozala ya noir. Soko lati bonnet, okomona solo ekokota te po emo totokaka. Or pona kotoka wana mulunge wana esala bien te epesaka perruque na biso solo. Yango wana ebongi kolata bonnet. Soki olati bonnet na oboye, okomona ke bonnet ekopermettre yo suki na yo ekita. Ozomona ofandisi pa bonnet bien, osali mwa kozongisa mwa sima po etika epesa mwa air naturel liboso, ozongisa yango mwa sima. Comme ça basuki ya mwa liboso soko za en gel ou bien okoki kobenda. Soki ebendami ozongisi bonnet na mwa sima, comme ça ni bandeli wana elakisa ondire eza suki na yo moko. Alors ezalaka na mpe cher te bonnet oyo. Bonnet ça dépend ya esika baoteka, eza nango ebele na kati ya Kinshasa. Eza deux couleurs, mais nga na préférera plus couleur ya chocolat po ezalaka neti comme si eza mutu, on dirait couleur ya mutu na yo moko. Soko tie perruque, ça donne l'air naturel. Les noirs aussi, il y en a, mais noir, mon aboya kapona mulunge, chaleur, toki, donc yangwana moko invita. Alors, ce que tu bonnet na ozana facilité, ya kolata perruque na ata suki za ya okangate. Perruque na yo okotoka te okoki kosokola bonnet na yo. Soko sokoli bonnet na une fois, deux fois, trois fois okobwaka na yo. Mais esengi tozaka na bonnet moko, kozala na deux bonnets, trois bonnets, quatre bonnets, à chaque fois ozo changer et ko permettre yo perruque na pe evanda na solo ya kitoko. Moni ezaka solo. Soki perruque na eza na sa bonnet te. Alors on a préféré toujours kolata bonnet nanga, yango no moni na lingi et batutu ba yeba po yamo soko ko meka ban oleke na salon non na ngba fixer nga perruque nanga mais solo mona muta salon ya moka baye na ya lobi yon perruque ngo solo boyi ou bezo tambola pembe na yo solo oza na bien mais solo ezo dégager na mutu na yo et ça le quoi tissage. En tissage ba sokola te perruque ko sokola bonnet na pe ko sokola okoki ko changer ndenge olingi. Alors pona olatango il suffit ka obenda moni anazo benda ezate ko pusa ngoti liboso na mbunzu na te zongisa ngo mwa sima ko zongisa ngo mwa sima et ko permettre yo ce qui n'est pas ça net moins naturel moko et permettre yo ozwa olata perruque na yo. Moni perruque na ngeza ya mèche. Alors nazo luka na fixango ngo nazo lata mo na ngande na olata nazo lata ngo moni yango evandisi bakangi na sima na okanga ona sima evandi moni yango na bongisi eza sans problème yango na sai kozongisa mwa sima pour permettre nga bonnet na nge vanda bien yango mona ke eza ya ovimba te po mingi bat baka ni na nge eza ya ovimba moni très ya katikati ezo permettre bomona pona tie bonnet nanga siko ezo sala neti que eza suki nanga moko or eza nango perruque yango na vandisi eza ya ovanda na ko chango pe pembeni na chango pembeni problème eza te na baloli yango eza ya ovimba te. Ça dépend ndenge yo moko kolinga kolata perruque na yo ya mèche bo modèle ndenge kolinga osala mais tant que très wana omona et ça la bien et ça net que eza vraiment suki ndire bakanga suki.
eza nango yo kanga suki te eza perruque na longoli yango eza ya mèche sikoyo nalingi na meka pe ya tissage mpe eza kaka mpona na perruque ya mèche te même à tissage et tissage peut ko permettre yo ovandisa tissage perruque à tissage no bien yango yo nazolata bomona tala kaka yango nazongisa mwa nsima nazongisa mwa nsima mpo epesa air naturel quoi yango na openye na maboko mpo eza ya olingama ekopermettre yo eza yango ya olingama donc esala bien ekopermettre yo mpe na ndako osala la même chose etekama nango partout babone etekama partout dans tous les marchés na kati ya Kinshasa okoki kosomba nango c'est pas cher c'est à 300 ou 500 francs donc ekomaka au-delà te na kati ya paquet ezalaka mibale ekopermettre yo olata abonné na yo sans problème et puis perruque na yo evandi toute la journée to toki sueur na nyonso evandi na kati abonné donc yango na obenga bino nyonso botalaka ekopermettre biso mpe tosala esumo makambo ebele so boolike ya page Facebook na biso Instagram to Twitter na biso ekopermettre biso toyaka na mwa baide ebele yango na naosenga bino partout na wenze eza nango mpo batela perruque na yo isifi na yo kaka olata yango merci vraiment merci j'espère que tokomonana prochainement.